Bana poto, bana partout dans le monde entier, ba amateur et médias en ligne nabino Aerotech TV. À Bari, cette fois-ci na bebo mesana, bambo na 4 langues nationales et bisika boza vraiment beaucoup se retrouver na masolo ya mboka. Masolo ya mboka présenté par votre humble servante de la presse La Falonde que vous aimez tant. Merci na appel na ba suggestion na bino et boza ngakate toujours ko s'abonner le lenge kaka na senga kabino. Comme vous voyez, tout ça na kati ya siège ya UNC parti cher ya Durcab, il y a chef de l'État, directeur ya cabinet de mon mboka Vital Kamere et n'a partagé plateau le lot na monsieur Douglas chargé à communication et à parti n'a évité son à présenter bien lui-même il va s'exprimer à long et à large et il va répondre aujourd'hui sur les questions d'actualité par rapport à ce qui se disent toye lié pour une bangonde bakolo masolo bayebi nini ekotambola teto pe nini ekotambola na mboka par rapport ya bino ba combattant ndenge bobenga kinga na retourna mituna que ndenge nini bo suspecté monsieur Vital Kamere azui ceux qui 800 000 € comme ça à qui financer na France pour que ndeko fali akwa ko beta concert pe lisusu to ko lobela ba propos ya ndeko Gili pasteur Gili o boyebi bien ndenga lobaki que ndeko Jolino Makelela ko sala musala te bazong sala Lambert Mende ndeko Jolino Makelele a apporté parole peut charger la communication au gouvernement au boyebi malamu penza kasi bande ko de pesa ba ko akiza ko sala musala malamu te nde na bongo to ko zwa lelo ndeko Douglas apesa biso makanisi na ye par rapport à Mayema Kolobama mona mboka mbote na yo mbote madame Falona bonne santé santé malamu mi koleka ndngo moninga nzama aza ko batela biso na kolingana se présenter alandio malamu mingi oto beno émission na ifo to mesa na pesa batu mbote na 4 langues ngaba na kopesa bampanga na muna banundo mbote na be nyonso batoto akatanga jambo yeno bampanga na muna ya Kasai betu abudonko eza déjà oyo langue 4 langues déjà fait car ça na kati ya parti na biso mago benga i porte parole ya chargé de communication ezanga été parti na biso eza bien restitué na niveau ya national toza na ndeko na biso docteur Selemba inazalaki adjoint ya Jolino Makele a commis le porte-parole au gouvernement pour na docteur Sele tozali na maître Gabel Olendo mon passé défenseur mobile INC ce qui on est na ville qui Kinshasa tozala ndeko na biso Tuchumani ngana zali kaka moko communicateur mais oyo comme signati mokonzi na biso Vital Kamere o nommé na parti nazali rapporteur ya c'est le recrutement et implantation ya ville Kinshasa et puis nazali camériste par conviction. Il y a certaines personnes, INC sans vision, sans ambition politique, mais moi je suis camériste par conviction. Donc on a vécu pour notre ambition, on a vécu à toucher à ma casse. Tant que la présidence nationale et Tinanga ina côté na l'INC, sur l'INC bientôt là tout fêter 10 ans INC na juin 19, on a autorisé 10 ans na carte INC. Donc on a ali communicateur à INC et puis on a ali cadre INC, on a ali camériste donc il y a conviction. Merci beaucoup Bolandi na Mozindo sikoyo penza tokomi na mama likambo na biso bisika wapito beta ka masolo boyebi ke oeza masolo mboka boya bo retrouver beaucoup tebele bo sanga na masolo mboka bandi TV komi elengi ndeko Douglas Olanda ki sommaire na ngai pa kwa kize mona mboka Vital Kamere ayibi lisusu mbongo ya mboka poka koka kokende ko financer concert a fali pupa ebetama olobi boni. Merci beaucoup na yo avant de répondre à la question le rôle de la date c'est les 4. Nous avons souhaité mon consabiso monsieur Google docteur Vital Kamere vraiment joyeux anniversaire nzamba batelayo nzamba peso sagesse o apesaka Salomon pour te bako kamabiso na kata yense o ba suko kamamboka na biso na bono zana ngo pena mokonza mboka o ba kosunga mokonza mboka puis bwana na yo osunga na kata mboka na so pote mboka ke liboso omoni eko sala ngai pasi mingi tango bato bakoloba ke non mwana mboka Vital Kamere akane ko financer concert ya fali pupa mais pourquoi toujours tango mabe ko makalambo betango mabeza banaka ko citer kombo ya mwana mboka Vital Kamere or bazobo santan botan ka VK na mabe c'est là où maintenant VK a comme en force c'est là où maintenant VK est ba ko se rebondir tout d'abord fali pour par exemple musicien par exemple balemo kona Vital Kamere était fali pour pas azana mutu oyo manager nae o asinaki contrat nae na mboka na mboka ya mikila poto biso avec un concert ils a moi manager nae mais beaucoup temps combat avec par rapport à quoi c'est quelle base donc ils a bateau ba ini mboka na biso bateau ba ini ya Vital Kamere de na posa ba sali comme Vital Kamere mais mazako posa ta boza ko sali Vital Kamere tous les jeux de Vital Kamere toujours avant mais na ko kama fort
On a mis ça moko et m'a dansé moi le jeu de papa Vital Kamerhe. Ah bon. Mais pour ça on peut regarder. Donc Vital Kamerhe ça n'a rien à voir avec le dossier musique a fallu pour pas à ça qu'on financer mbongo a fallu pour pas ter na beta concept pour simbaté nazo regretter ka bande on a biso ya poto ba dégâts baza ko sala. Lelo kiti na biso et kiti makasi koleka. Bato do sala ba désordre de na poto. Na 4 désordre na o ba sa ki na concert a fallu. Il y a des Sénégalais ba Ivoiriens bazali, ba Brazzaville bazali, ba ye ko beb sara kiti na biso jour wana ya musique a fallu pour pas mais baba kiti bango ezali ko mata. Mais tango ba neso diaspora, tango ba marchaka, ba bimaka, pote kabila dégage, pote guerre ici na ben. RC bande kwana o ba yiko tumba, ba yiko sala ba dégâts nani na mboka France. RC ba bimaka ko soutenir ba diaspora na biso. Les air à musique babimi babebisi représentation e baby ezaya ya ba congolais mais bango bazong na bango baza libre donc ndo na biso fali poupa azana relation moko na Vital Kamerhe par rapport à ma communauté musique moi mo Vital Kamerhe a ko sala poti na e calme fali poupa azana bato abetaki musique appareil na e quand même asa appareil na été botika ko pakola VK Buzoba VK za ne parrain na biso na politique so le toza le VK to na école Vital Kamerhe na école Vital Kamerhe beni na biso mata ba bili kambale ba docteur Sele biso bilenge beto na sima na bango tokola na bango malé mepe olobi liloba moko que moi mboka Vital Kamerhe azana très morté na ba musicien kasi to mona rappel dossier Héritier Watanabe akota kango ba kanga ba selfie Héritier Watanabe akota ka prison makala te suite à l'intervention ya VK non to tika ko sali kombo ya VK pour politique à Vital Kamerhe ça n'a rien à voir il y a ndongo na biso Héritier na point politique no VK ko kota dossier na bien ça pio petit na non pi petit va pas quoi et bon so mso ta ba ko ba skoni ngabe na pi petit à VK na za mwana na pi petit na Kameris na pi petit na ça n'a rien à voir avec ma camointe à ça qui Buzoba na l'état congolais moi qui non peut-être interpeller ça ngage VK kota papa de ça ya Héritier papa quoi Héritier da musicien a ça musique na ndenge na biso dans ma petit to ça mamza petit be na na biso pe donc botika ko kota toujours comme ya VK na moi c'était quand même ça père de la famille tant à ça ko vendre na libota na avec na maman Mida toujours pe na bana ba non papa ça non un mot besoin déranger pe et déranger pe ça biso bien tout ce qu'Afrique à ça icône mboka na biso à ça monument le to moni Lumumba bakei papa c'était secret bakei bakinzenga bakei lelo mutu atika la bibliothèque mboka na biso eza mboka Vital Kamerhe Mon mboka Douglas toko ko bana masolo au fur et à mesure toko avancer masolo ko ta penza na mozindo makasi sans complaisance yebisa biso dossier 15 milliards basitaka kaka mona mboka VK parce que lobi ke batanga ko monebi ke mayininga na pamba te dossier 15 milliards ye makambo ya DG o bakanga ki ya Safricas pona makambo nzela batangi kaka mona mboka VK na kati babi ye pa kwa misolo na kati concert ya fali financement pour ba mercenaires rwandais bakota mukombo mona mboka VK itanga milisusu Octokolo banini parce que mayininga na pamba te pourquoi kaka ye na la ndio na question de poser que non na koso na dossier à concert fali pobi que non qui a soutenu qui est poté ba rwandais bazo na mbona biso na concert wana mais ko comme sanga mingi Vital Kamerhe aza mutu aza modèle to bango à tout moment tango Vital Kamerhe a telemaka a tomolaka mongongo na Assemblée nationale ayibisaka ndeko Kabila à l'époque MP batune o batravaka na ye balingaka tout rwandais ekota na mbona biso équipé nord qui vous kuna babenge na nzela bitana manke bato mboka Vital Kamerhe vous êtes au courant que non la tour rwandaise que non basoko na mbona biso veka lobaka na so courant na yango c'est-à-dire abwa ke lokwana mais to mona bando na biso ba Francis Kalombo batebele na kati ya MP batemelaka Vital Kamerhe comment ya ko défier mo konzamboka donc Vital Kamerhe aza oyo alingi mboko makasi koleka mingi aza oyo ko lingate jamais que non mboko ezala difficile que mboko basa balkanisation le sauf fali pour beta musique s'engage que et Vital Kamerhe ako lingate jamais le ba rwandais basonga na mboka na biso ah parce que mutu ya boyela ka Kabila à l'époque no ba rwandais bakota et le ça notre beat que ba kabana na ndeko na biso Kabila yangwana par rapport à question maman na ngai omoni lelo ba to ko tanga dossier à 15 millions na ko linga mako kota na kata détail ya question na hote mais na kimi question na hote to yepa na yo poto kundo l'information za moko elingomba UNC prochaine de Vital Kamerhe na ko linga na bala na pesa biano omoni mambo Vital Kamerhe a modèle Vital Kamerhe aloba boy même na chaîne moko ya top Congo loba boy keno boy ko tanga na makambo so boy ko tanga ki moyibité Vital Kamerhe a démissionné à l'Assemblée nationale ata bik ya pa ba auditer plus de 2 fois ata au matin na $100 té
audita mbongo bien à l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe fut ministre. Oh le men de pesa groupe comme apporté par le gouvernement. À cause de na satellite ya ka Vital Kamerhe. Atikala ko monsieur à l'état. 215 millions maman na ngai na kosenga na bino wa journaliste Boluka ministre des finances Ariaf ou jouaka intérim ya ministère de l'économie. Nous avons besoin de quand même dans la bisika na comme député, nous avons intérim ya ministère des finances les alines de Ariaf. Bogana Goluka conseil financier du ministère de l'économie ay bisika mo les alines. Boluka secrétaire général du ministère de l'économie ba bisika mo wana ekena Vital Kamerhe atika ko lia 15 millions te o ebikeno veka ala 15 millions abimsa prévoina que veka la mo wana les jours comme ça pour que veka iba mbongo 15 millions ngana ko lo moyense na kotika politique na kotika ko na mambo Vital Kamerhe. En tout cas, je peux dire quoi? Parce que les gens disent que la politique est l'art de mentir. Biso toyebi que la politique est l'art de bien gouverner. Au Kondima, face à la caméra que Makambo yoyebisi biso par rapport à dossier 15 millions, na Makambo de Kofali eza ya lokuta. Na koloba devant tout le monde, aux témoins, bato na so témoin na biso. Dossier a fallu pour pas moi Namboka Vital Kamerhe atika ko financer fait pas beta concerté, fallu pour pas. Azana ba o babetsa o azana bat na ba partenaire na bango betsa bango musique sponsor baza betsa bango musique ba ndeba sa contrat bango fali pe mo yebi bango atika ko kanté no beta concert pour ta kota ba rwandeti dem question no be o tuna ngai mo Mboka Vital Kamerhe atika ko 15 millions te dans défier mutu nyonso ba yebi que no VK aza 15 millions ana ba preuve et puis si sambo na biso izana a salia musa déjà tout ça ça Mboka ça musa na o mo ngeno VK la ala aiba mo 15 millions. Ah, mais après, voilà, à fond, la Vital Kamerhe, mais ceux qui ont dit que après, papa, encore, mon île, le bâtiment, son amour à la biso, Baliba comme maître avocat, Baliba comme journaliste, Baliba comme maçon, donc, et le roi yoté, Oliga au salayango. De tout ce qui a battu à Sala Moussala, Vekaïba Mongoté, Bataï Biscambo, Baïbi Biscambo et Kenda, les alliés ministres des Finances, Ariaf. Les alliés secrétaire général de l'économie, les alliés conseil financier ministère de l'économie. Veka alambongo te. Veka kuta isa bangonde mbongo wana ya retratation. Bozo yango boti yango na programme konzi na caisse ya comité de suivi ya programme massage mo konzamboka. Nde bato na tento tanga 3 combo ba boyaka bazuba programme Mboka Vital bosoto. Et puis beta kaka libanga na manga kotela. Veka c'est modèle Veka aza o le aza ikona mbona biso Nelson Mandela ndemoni batu ba ko beta mabanga epai na ye ba ko tirer pote to kabwana na fachi to kabwana ina IDPS ndemoni bisika promesa utande bisika wana. Une année de pouvoir déjà depuis Bovin Nangwende bino na bande ko na bino UDPS au sala coalition bobenga bomoko cash kasi ma information ko circuler sur les réseaux sociaux que moi Mboka Vital Kamerhe asombi banda ko tina niveau États-Unis mbongo ko zula wapi bino ba jeune sobolingi toujours polémique eko sala ngai pas simi mais bando bana biso bando so ba David ba zebila ba maître Jackie e ba ko lana eko sala biso pas simi mama na ngai omoni mokonza biso Vital Kamerhe il gagne plus ou moins 10 millions de francs congolais na comme directeur de cabinet mokonza mboka o mi ba les gars na poste wana ba tiro ba ta monter wa swakate mais ya les gars na top Congo aloba monter au Yazwaka oui aleka top Congo aleka bana swaka 10 millions de francs congolais les le te maman na ngai toi même la te aloba salé no Yazwaka les le bino no VK a reçoit ma pango mais asa monter de traverser le pont ma besa bato yo ba reçoit ma pango nanga mo IDPS ozini ndeko kabuya asa certain gérer IDPS asa ennemi no non ennemi na ngate non yoka na kende bino tangi feka pete et quand on a moi ba gili ba kotaki feka ngape na za mona si Vital Kamerhe pacificateur moi je suis pas pacificateur si feka linga non que non ba ta ba le mabe azu sarate biso bana na ko supporter chaque kanaté ata papa ba noté toza ba moko to fingate to zong sate oui c'est tout à fait normal na ko zong sate na ko fingate mais na pas ça éclaircir opinion les lone de ko kabuya na présence azora salaire chaque fin du mois à travers la présence ndeko kabuya autant mon passeport diplomatique à sa député à sa ministre à conseil de l'état ndeko kabuya na limité kuna kota futira ngaba aso mapango azotonga présent ai par la violation statut IDPS mapango ya sombi na kingabwa
oh le bateau ba kangi na kati ya boloko ya OVD déjà OVD ba biso à l'état ba ko tongele na ba mabanga c'est peut-être caméra totika guerre politique totika ko finga na biso na biso totika ko bwaka na mabanga parce que tozela population azozela azala satisfait na mandat parti ce que sali malam na 2023 ba peso manam sous mais ce que sali malam monté ba peut-être sous ndengeni donc ça n'a rien à voir ya ko tirer biso na biso mais tango bana na baza ko finga veka nandaki mono obenga soki gili na ebite so ça non pasteur il prie dans quelle église moi je suis écoute moi je suis intercesseur dans l'église Bel Shalom. Il y a pasteur Benimo, je suis intercesseur. Dans l'église de pasteur Benimo qui na masina. Pas maman to ko solo. Tu nga tenga ensemble dans l'église de pasteur Benimo qui na masina na kambi. Mission réparation des brèches dans un intercesseur. Pasteur Gili ensemble dans l'église. Le peut c'est comme un pasteur. Mais ma comment conseil ça là pas siming. Au moins dans ce Gili la politique ça ne se prend pas sur les arbres, ça ne se prend pas sous les arbres. La politique se prend pendant la nuit. Tango batinyo so ba vanda basolaka. Ndeko na Gili mwana zalakati. Mais à la mouki na tongo ani ko take feka ani ko ba mabe afeka ani ko bano balong na ndoko jeno makelele ke bacha mutu mususu bacha non esalinga pas mia ko mona mutu ko la Gili ako bano balong na jeno makelele bazongsa mende c'est ça la médiocrité de nos frères de DPS. Les militaires de c'est ça la médiocrité ba comprendre politique. Tant bato ko apprendre politique, bazana terre le sakaka tana bango na sabanzete. Ya ko fingaka. Oh on a des DPS, il y a des valeurs. Je connais maître, non, on doit pas ça coûter. Ça c'est la médiocrité. Non. Biso na kuti ya base ça te yoka biso na yensa, yoka biso na yensa. Toi na branche de bengi école du parti. Et quand même on a biso pour essayer de kibetoko. Donc tu as formation à partir, tu as formation de il y a parti na biso. Na biso na biso na soki azora formation à partir na biti. Biso le tu as modèle. Tu as ni bene na biso ba Billy Kamale, comme le ministre. Tu as ni bene na biso ba docteur Selemba, azali conseiller sur l'état en matière de santé. Laissez leader à Funa, docteur Selemba. Tu as un modèle pour na bango, ba maître Gabriel Lendo. Ba bene wa mati biso pe tu as na sina bango to kolanda bango. Mais lorsque nous connaissons Gili à Kobageno, te bazongisa Mende n'est pas modèle. Mais écoute maman, quelle compétence? Mais dans ça oyo ba boma bataille de personnes à siège. Ba beta bango comment dirais-je? Ba manduki. Ba kufa ba esandia CGDPS. Mende anie lokoana. Mende babomi Rosimu Kendi awangani yango mende babomi ndeko na biso Useni Nganu na Lemba awangani yango mende babomi Thérèse Kapangala awangani yango mais aujourd'hui passé Gili alors que non mende azonga passé na place de Jean Makele ex on sait de l'IDPS il y a pas de valeur comme docteur Sélé. Il n'y a pas de valeur comme Maître Gabriel Lendo. J'ai compris, non? Écoute, maman. J'ai compris, non? Gili, n'a compris, non? Gili, Aza Moutoyo, Aza Modène DPC, Aza Moutoyo, Azana, a comme ça la théâtre. Même si aujourd'hui, tout le monde qu'on a biso, Jean Makele, ils ont côté tout d'abord un, il y a cash. Nakata cash, ils ont côté INC. Et c'est comme jamais Nakata FC qu'on a posé sur tête. IDPS on a posé parce que ils a na compte INC et puis à côté à cash. Ce tout le monde nous Jean Makele. Depuis que non to coacha ba pion ve kaza aza ba pied belé. Ayo coacha mettre Gabin pour tes paroles. Ayo comme ça peut Billy pas changer pour tes paroles. Ayo comme ça peut ndonanga mettre Basile pour tes paroles. Ayo comme pour tes paroles gouvernement. Et ça m'a bêté. Mais na ko ça ndonanga Gili azo na sens moto. Parce que Oyaza Koloba s'est fait cracher dans les mémoires des peuples congolais. Oh men de massacre ça na Kasai et ça la mana par-ci par-là na ba Congo men na wanga na yango melo Gili am ko pesa modèle mendi donc aza ko cracher na mémoire ya combat pour Etienne Tshisekedi donc Gili de konangai et ça soni mingi ça passe mingi j'ai compris non votre passe n'est pas la politique Luka on ko sala théâtre Luka Moueme gauche Luka Esobe Luka bande ko théâtre OK au ça théâtre politique ça na ba sensité politique ça non on vendre bana ko finga té. Tout le monde a dit que fils Mkoko a compris la politique, a compris la présence. Oh, ça n'a pas la balle, c'est un moitié. Oh, non, fils Mkoko comprend. Fils Mkoko, non, fils Mkoko a compris l'état politique. Tout ça n'a pas pouvoir, il n'a pas IDPS INC. INC,
Bah mais quitter ici il faut soutenir Fati maintenant faut soutenir Fati le Fati comme président le nakata quoi sur cash yo mo DPS ozo bumta INC ex so qui INC échoué IDPS ko échoué so qui IDPS yo ka so qui IDPS échoué INC peut échouer yango biso président biso Vital Kamerhe les passerataires ah ben non nous sommes obligés de soutenir IDPS tous avant mo IDPS mais ko ça na pas mingi na comment ndeko IDPS ndeko kabuya ko tina bana bataka veka bataka Vital Kamerhe mais mabe oyo kabundi ya sala oyo kabuya sala oyo détourner ba moto ya bana oyo batambola basala campagne na Fati batambola na biso bayiba ba moto na bango na ba élection kanyama bango mokonzambo apesa bango plus de 108 motos mais kabuya détourner ba moto na est-ce que Guili belango te ponani va poser la question à Guili, va poser la question à Kabuya. Où se trouvent les motos que le président de la République avait remis? Na ba motard. Oyo ba bungisa moto na bango pendant campagne, oyo bungisa moto na bango bakanga bango. Ba moto ezab. Ex apesa yango ba komata oyo bungisa moto. Oui bini. Non tout non de. Non, doma manazo kayo. OK. Sozaki moi si mopanza ba sekanda kuna opamba pamba. Non, nazo ba penser que omoni baza ba ndeko mais là na komona Guili ako taquer VK, ako taquer Jona Makelele. Ngaba ko ngate que non, natikelo ko naté. Tant que non, VK aller mongo, VK beti à corrompre na poto plus de 850 millions d'euros, fallait pas mettre conseil pour te ba ba kota. Il faut na dévoiler bilo ko na. Tant que Guili bi que non te balongo na Jona Makele, bacha mende qui ako gelo monter. Aso cracher mémoire à Vital Kamerhe. Ce qui fait qu'un numéro peut sa candidat comme Jona Makele comme porte-parole au gouvernement. Et Fati Ndimaki, c'est bébé qui boigne, il y a moins en boka, Jona Makele. Donc dans ce Guili atika Bouzoba, avec le la théâtre, place de la politique et puis politique. Et ça na sa bandité. Politique ba prendra politique et pas né. Luka Okamal va Peter Gazadi, Luka Okamal va mettre Jacques Chabani, va passer ça yo boigne la politique. Bisiko ça na ba koko ça yo. Bientôt on va partager l'entreprise. Au Bisikani. Merci beaucoup mon mboka Douglas Bolandi makanisi na ye ndenge penza tondongwani na kati ya plateau ezaka que pour que boko rakozwa biyano na mituna oyo bino ba diaspora bolanda kanga botuna ka yango pe na ekotuna ndeko Douglas apesi bino biyano kasi ya pasi eza que maye ya koloba eza penza ebele kasi ngonga eza moke parce que boyebi que télévision ezalaka ngonga mon mboka Douglas to comme na biso kokoma na suka et là j'ai oublié joyeux anniversaire au pacificateur les deux caps du chef de l'État Vital Kamerhe. Le pacificateur, merci papa, joyeux anniversaire à vous, plein de bonnes choses. Tika Tebo Kambali Susumboka, Malamu Ndeko Douglas, Lilobaya Souka pour na émission Mokola Lelo, kasi Tokozonge la Yomba la Sima, pe sa numéro à contact na yo na ba union so ba kolinga ko soutenir pe kolanda yo, pe na ba union so ba ozana mituna ya rotuna yo na mukuse. Na mukuse na tuna mato mingi ndeko lukanga awa, na kosenge loko moko ndenso IDPS tous ala ba moko, ndenge mokonzi na biso mwamboka Vital Kamerhe. Avec non, échec qui a INC, échec qui a IDPS, échec qui a IDPS, échec qui a INC. Tout le monde parce qu'en 2023, nous avons un bilan pour représenter la population. Nanga mona FCC, ata mabezali, ata bostezali, autant madame Kolomorote, bana FCC, bandonga na bango na bango, batu ya plateforme politique non, OBAA, BBB, bana reçoit na PPD ezalakati. Mais biso to ko kamwa to en denso IDPS, baza ko takine biso, ba ko takine VK, na ko sane surtout à la bomoko. Parce que, c'est que non, 2023, cash en a bilan, oyo, peuple a sous mandat, poté, tu as bêta deuxième mandat. Nous avons ce beaucoup la possibilité, beaucoup la théâtre, beaucoup la comédie, beaucoup la politique, politique. Et puis politique, ils ont sa bandité, politique, ils ont fingaté. Politique, ils allaient, et là, il faut pas apprendre aux appels, mais il y a bateau, balekio. Il y a mon biso dans l'école à Vital Kamerhe, ils ont un biso pour comprendre la biso politique. Nous avons un contact. Nous avons plus 243, 84, 380, 25, 63. Plus 243, 84, 380, 25, 63. Merci beaucoup Naba Union sur Bolanda Aerotech TV, Naba abonné Union sur Peba Obo s'abonner, Tebo s'abonner massivement. Merci Naba appel Nabino Royaume-Uni, France, Toulouse, Bino Union sur monde entier. Bino ba iboko benga rapenza ngai pona koloba pe ko soutenir ngai na tondi bino botondi mingi. Et ceux qui bossent bien Naba image à l'élo vraiment beau pesa. Un grand merci à l'équipe technique. Jonas Nsanga 5 sur 5. Andy le réalisateur 5 sur 5. Bah, Maître Nyon Soya UNC, je sais comment citer vos noms, je sais pas. Maître, comment on a Loba? Maître Tamame.
Ok, Yewana derrière la caméra, assisté biso à Sungi biso penza lisusu. Un grand merci Jonas Sanga, lelo musala kitoko a filmé la gentillesse nyos et puis en plus Aïna Tomakasi. Merci à Montréal, Andy Lumisa et merci le big manager, il est le seul, l'imbattable, l'incomparable, c'est toi papa Jean-Paul Kabea. Merci beaucoup toi Sakidi la bisiko Ozali. Merci aussi à docteur Mbo musala kitoko. Ya lingana benge mon collègue hein? Merci la bonne poto nyonso so na tango te renouveler contrat hein c'est que so na boire côté romo beta mabe. Merci na banya so bosunganga là je vois maman pasteur Gabriel Vango or qui t'a lelo non que zoé les au niveau aéroport. Merci beaucoup maman. Merci à Noël Lemba Matondo depuis Toulouse. Merci au couple Mamouné Papouné Babik na Toulouse et Zara Bino meilleur couple. Yo parenenga yo boyenanga. Douglas na les yo hein et monsieur Silitz hein yo boyenanga na plateau Binemi. Nasuka, donc tu solo là. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. Nous sommes en famille. La question est général, la société où va politiser en monter. Même à la prochaine. Pour ça la. Tu mets ta masolo na ya. Ok, toi y a manadate. Nous na senya. Émission ici. Qui t'a dit que toi tu ne vas pas accoucher? La parole dit en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui avortent. Si tu n'es pas en Israël, il faut intégrer d'abord Israël. Alléluia. Peut-être tu es en dehors d'Israël. Intègre d'abord Israël. Là, tu verras que tu vas accoucher, tu auras tes enfants.